bonsoir. Hein? Tous en essayant autant de yaka devant bino vraiment. En tout cas, famille Libota, babi famille Libota, oh yeah. Hein? Famille Libota de maman Bellevue Candila patronne. On est là, on est là, on est là. En tout cas, malgré temps et comme moi un peu difficile, parce que mon salle les bien gabiso. Todo ça bamisana biso ya mboka otoya en tout cas ezo ça moi ba kokoso ya kokocha ba émission mais to jali babi to za vraiment na pesi bilombo te partout bozali en tout cas to lobi film na biso leka en tout cas de leka kitoko bande ko nga to consommer film na biso babi lelo vraiment to ye vraiment en tant que famille Libota to ye à tant que to lobi la Bellevue Candila patron et puis ndé na lobakaka na ba onyo so baza pembe ya Bellevue Candila la patron na en tout cas na minute to ye vraiment likambo eza likambo ya Davina Apwa balobi Davina Apwa aza moko wa biso ya famille Libota. Famille Libota. Lelo ce qui Davina Apwa a fingami c'est parce que azaki wana pour la Bellevue. C'est parce que azaki na pour la kokumisa Bellevue na oya yebi o azaka ndenga zaka pemi na Bellevue na ba bien fait à Bellevue. Lokola Davina ayaki koloba yango no moni Davina lelo aza sali sur les réseaux sociaux, aza sali sur internet. Alors pourquoi pas biso bata famille Libota oh toka koloba pourquoi pas peut ozalana pour ko défendre oh moko ya biso Davina Apwa. Yango vraiment lelo lokwa na sala kité et singa ki nanga vraiment na meka ko sala émission pour na koloba makambu ya Davina. Mais Davina a beti bino film. Tokende vraiment de gauche à droite, en tout cas Davina a l'élisi bakolo. Davina a l'élisi ba mikolo. On senti que ebela batu bo sangani pona mutu moko. Mais mutu moko na lobisi bino a salisi bino ba live. Bon moi te bo si bo poli. Boza ko pola makasi. Oye bande kolanga na koti o na yoki na yoki ndenge façon bazo sali la Davina. Likopa, je me suis dit non. Oh génération ni. Likola qui fanatisme, non ça bien qui fanatisme au niveau ezo kendele ekene mabe. Niveau qui fanatisme au ezo kende bakoki ko boma mutu je vous dis. Mutu pas kufi. Mutu pas kufi bande kolanga to perdre pe artiste likolo ka qui fanatisme oyo. Nande ko makambo ezo ke mabe. Mais batu ba omona lokwa leti oh bango baza non quand vous dites que famille Libota pe ba finga non famille Libota ba finga ti famille Libota ba finga tem famille Libota ba finga te leti bena yo kiti to na yebo kinga na finga te nenka ko loba makambo bino bo loba to esko ko sele bino recadrage to recadrer bino na ba propos na bino o bino bozo bimisa biso to za bien éduqué. Tous bien éduqués. Et puis, non, que l'eau moko boye oya ko sitaka Saratola. Saratola déjà il sabino très bien. Saratola déjà loba yé azalaka na ba randonnée personnel na sila. Azalaka na ba randonnée personnel bon mona voir même ni ne bima o Saratola lobi azalaka pour la Bellevue. Saratola lobi la Bellevue mais azalaka na ba randonnée bon na sila. Si la salle ba tricage moko boye o Saratola sepela na ngote yango moni lo ayaka ko rendre ba compte na ye et pas si là. Donc c'est juste ça. Ozomona. C'est juste ça. Mais Saratola zakana pour na Bellevue. À part ça la bolo ba ke Bellevue acha nani o acha attaché de presse ya Bellevue a yebani. Mais to ke pas to zonge pai. Si la ye wana boaka ki ba mi d'abord ki ba nani pour dire qu'il y a bon peu bayebani mais si bon mona Bellevue quand il a patron a une émission moko beto a sale lo mo aboaki des mères non aboakate non to monate mais si la sport disant zakana ba attaché de presse mais aboaka bango pour dire que elle fait ça na c'est mais au moins de Bellevue quand il a patron a la qui ça qui na zakana attaché de presse ozo mona bande kolanga makambo niveau zo kende ke mabe makasi. Et comme il y a un niveau ba luka ba ndu ko senga numéro ya Davina ba o senga numéro ya Davina
mais soit disant eminoko na bango ke Davina aleli to leli sia moni aluke makambo bato balobelaki bato basaki ni moni batiki basundoli qui vous a dit cela et puis to ke pas tozonga pe bo ça Davina nini Davina ce n'est que normal comme toute personne tant aux hommes ba menace so kutu Thérèse yakutu Maman Thérèse yakutu a discuté kakutu mon papa mbaka moni ne ka mutu bonga discuter mais Davina zo zongo na téléphone. Oh, ça peut accélérer la téléphone. Pourquoi pas à l'oba? Il faut l'oba tant que moutou. Et il faut avertir déjà. Ah, ça l'avertissement, mais c'est pas dit que Davina Leli, non. Qui vous a dit que Davina a commis bon message à Davina Tché? Que ah bozo menacé nga so likambe komelinga, oui, c'est tout à fait normal, comme toute personne. Tant moni baba tata bon il faut annoncer déjà parce que so likambe komelinga zabo c'est normal. Tu vois, c'est normal, il faut devenir loba, avertir. Quel est le problème komelinga tala bat bande ko accélérer. Oui, c'est comme ça dans la vie. Il faut se prévenir. Mais c'est pas dit que Davina sali bongo et qu'à leli à rendre telokuta. Davina à combattre bino Davina ya yemo comme bino nyoso bo sangani bino nyoso nde boze belé pour ne pas citer vos noms parce que mikolo en tout cas faut éviter que citer ba combat bat mais bomi yebi bisika bozali. Bomi yebi nde bozawana. Donc boyebi vraiment que bino nyoso bo ko quitter d'abord on senti que ba ko quitter. Babi Davina bat ba komi kolo ba ke Davina suki si biso to ko la ki se sikonde tabe tozo kota hier to yebi bino nde bozabo bo mesana ko pesa ba fausse information. To yebi bino bo mesana toujours bo liaka na ba combat ba to bo liaka na ba mensonge bo liaka na makamba mabe bozala pona ko créer ba to ba problème to yebi bozala bo lia ba bambo moko ya mabe o bo lesa bana bino bo lesa ba famille na bino to yebi est-ce que koko c'est la Davina makambo bino bo ko c'est elle kambaleza ngo ya lelota eza lelota eza makambo da bo sala ngo bo vivre da nango bambo le bo lia déjà nango pour que ba chaîne la bino talama ce n'est que normal. La famille c'est pas grave. Davina fingi est-ce que Davina tanga sa ke mission et tanga loba ki makambo na fête à Siana est-ce que Davina tanga combat sila atanga combat sila c'est parce que vous êtes des méchants vous êtes trop méchants boli ki bo pousser mutu donc pour vous muta ko ki ko kumisa belle vite mutu sa kumisi ne sila botombole mais so muta ke bo mona pe mutu mote famille boto so muta kumisi sila aya ko ba bo mona te me bino. So mta kumisi ka belle vie pour la faut ça un problème faut créer les problèmes de créer les Davina alors tout le monde ne supporte pas tout cela et dans la moutonne se supporte à ma finga et dans la moutonne se supporte à bakabal c'est pas tout le monde tu vois c'est pas tout le monde alors boki ko bimisana muta kufa est-ce que bino bokanti nde bolba Davina to matisi mama na miniature mama na ko yoka mama na sa kufa ada kadavre bande konanga ata bosali nyonso sa kufa azonga na ba moitin nga kutu Davina o comme ça o ba matisi mama na miniature mais as artiste c'est normal ata ba fini mama sa kufa et changer Davina ne lo mo ta tika ka Davina apa Davina tika ko changer te ka tu bo fini mama na e nde bokezo mama na tombe bobimifie non Batien baby que maman na sa kufa muto akufi bino monde bozo komisala bo misala berrer na vie na bino mo bébé lo ni bo bino bébé lo bo luka la famille et na sens temps et na sens temps qui était et le konine o Davina sala ki na koloba na ko remercier belle vie na koloba de belle vie zala ke lo ni de Davina sala ki pour a mériter o le lazo mériter sur les réseaux sociaux mais tant bolo ba Davina to ko sambuse bo comme koluka numéro Davina a komona musuku talobi ngaso na ki na Congo mais si na beti Davina wana yaya yo mtolo ba ke kitaka Congo ti ou beti ntapeka ba tuna Congo ba ke ko beta c'est un peu facile. Le quoi bino bambongo na bino za bambongo mo pona osala batu mabe bambongo na bino za pona osala batu mabe zambongo tindela batu na Congo ba luka Davina ba beta c'est possible za ka te foyo kita na Congo non tu peux le faire de loin okoki osala ngo
likolo ki fanatisme. Ki fanatisme na bino elongwe na ba filme. Elongwe loyal. Et comme tu n'as pas vie privée batou. Et comme tu as quoi accélérer batou. Et comme tu as niveau ko luxa batou ko boma libala mutu. Tala niveau. Bon tala niveau N. Oh bino bo memi sur les réseaux sociaux. Et puis quand on va dire que et dans la mutu tel muta bien fi théâtre, bino bo mo nango keto ko c'était bo luka bola tu na ngamba belle vie boko si bo mi yebi nde bozana ke bino nde bozana bo ya na réseaux sociaux po bo panza bato théâtre bo yebi. Bino nyonso o bolobela ka mama wana. Bo yebi. Dios bolobela mamu teke boyebi. Boyebi. Boyebi kende toza bongo biso to bokipa ko tata ba film na été. Bokipa te na ba fan. Mais je dis toujours, il y a des femmes, des fans au baza ba réfléchissaka bazali. Ba fan au ba réfléchissaka ba fan au bomutu esala baza na bon bazali. Nakacha ba fan ya mama muteke za na ba fan oyo. O ba réfléchissaka o mutu pende salaka o pe bazo mona ke te makambo eza mabe o pe lelo ba moni nde bobimisi mama na Davina akufa nde boye ko finga o pe ba sepeli na ngote bazali o mutu esala bazali mama batakufa nae bobimisi pourquoi yaya nzamba zali bo sataki na Davina bobi pe botiki te. Ami ya mama na epe na kimete. Qui vous a dit? Bino boza banzambe. Po ama maman na epe na kimete. Bino boza banzambe. Et puis ce qui est grave. Balobi Davina libala na ye kufi. Boza na information hein. Quand de bobomi libala da costa na réseaux sociaux. Bobomi pe ya Davina donc pour vous. Ba komene de ba bala o nyonso bazaka kote bazaka proche. O nyonso bazaka proche na belle vie. Pona bine za la kaka ba dinda ba kwea bozana bo bomba mabala batu tout o bazaka pemena na belle faut mabala bango ekufa il faut mabala bango ekufa ya bino mabala banani bakotaka ya bino mabala banani bakotaka tout le monde a vu que na mabala ndeto zalaka na mabala makambizaka na mabala il y a des choses qui se passent dans nos foyers. Bango c'est parce que bazaka ba homme public yango no moma kamlo bango ezobima sur les réseaux sociaux. Mais en réalité biso nyoso tout ça ba problème ya grave ku tom soko leka kutu ya bango. Mais ebima te parce que toza ba to toza public te. Yango ezaka en cachette. Yango ezaka en cachette. Mais to boye ko vandela mabala batu. Boye vandela mabala batu, libala da coste ke zongi. Les lois sont babi matière déjà ma famille boto nazo ko avertir bino déjà parce que balobi déjà que bazoya sur les réseaux sociaux pour no loba libala Davina ke Davina mwana uti ko bota aza mwana mobali neta botie na comédien ndinga botie na comédien bango sikoyo comme mobali ananda boya bi mwana bimi mwindu nde mobali wana aboyi Davina bota niveau ya batu. Et puis, baké plus loin balobi bazo senga numéro Davina, bazo partager numéro Davina. Ba msu balobi ba ke luka numéro mobile Davina. Msu abi onga na yebi azakala. Ayeba ina bandi kunanga. O sentir vraiment que bat ba sa ba kabal ko. Ba luka mobile Davina. Ba yebi sa mobile Davina ba bimisa ba audio nyonso na base o basaka na ba da Costa. Ba bimisango. Sur les réseaux sociaux et bah obimisa pas mobile Davina bah pour expliquer tout libala na foi panzana après ça libala Davina panzana après bino bozwani bo gagner ni après dimanche pe boki église bato bon pe bato ba sa ba kabal o ba puya makasi ba bonde la kapenzo ba penda ko ba sia mabonde li mibala ya mabonde li o ba yebi parole de Dieu soit que église o penda que oui o penda femme de prière. Mais quelque part azana ba kabali moko salaka quelque part tom suma kamba sa mobile ne kuti nganda kwa yebite ke ya benga ka batu moko boye ba bebisa libala muninga moko boye ba mama boke na ngondeni bo sa ngondeni bo makasi bo pa makati bo sala ba kabali wana olibo sala ki fanatisme bo luka bo zwa mama muteke bo komisa ye bo zwa mama muteke bo sele ba biloko moko boye o eza bo pese valeur moko boye bo matisa ye mais bino bo koma ko sala ngo sur ba komba ba sur bilongia ba to misusu c'est pas normal
boyeko bo baby si musala théâtre musala baby batu bakoka suko sa musala bien te tango Bellevue ayaki na théâtre ebeba ete tango Bellevue akotaki na YouTube ebeba kite ezaki ka bien tango Bellevue aye penza on sentit que tout le monde va jouer et pas Bellevue on sentit que batu se bayaki na sengo on sentit que ambiance saison na théâtre batu babel théâtre koufi on sentit que batu bazongi en mouvement mais tant que maman muteki aya sali chaîne nde makambo nyo se kota parce qu'on a bébé théâtre nana bébé théâtre soki asoutenir makambo te soki ayebi makambo te pourquoi akumisa ba owana pourquoi akumisa bango batu ne oba finga batu sur les réseaux sociaux akumisa bango abwaka bango libanga pourquoi si réellement asoutenir ango te donc c'est qu'elle est consciente c'est qu'à soutenir makambo c'est qu'elle est d'accord et il y a batu babi pe nani pe Bellevue pas d'accord pour votre information Bellevue Bellevue ba finga te so bo aussi vraiment même mission boladi ba au moins ko finga c'est différent et puis ba ka te pour Bellevue ba ka te pour créer les batu ba ke ko maman moko boy ba cheye na miniature maman muninga moko boy non ba sala te ba ka osa ka recadrage na makambo bino bolo ba netinga boy na yebo kinga na fingi te et c'est na fingi te na ende ko sala recadrage na olo ba makambo bino bolobi to ende ko sala recadrage bo za pena temps ya ko luka ko tala bo sala ba différence ya bata Bellevue na bata sila pour la moni bino bo sitaka kombo ya Saratola za cité mais Saratola déjà aya PC information na loba ye azaka na ba compte à rendre na ye moko personnel na sila donc bolongola na Saratola place wana bokoka kolongola Saratola te pour que boluka kaka bo chaka ke oui bon on peut ba fingaka ozomona mais bino tala mulongo bo créer même na groupe à WhatsApp pour nous commis pesa na ba information tala niveau batu mais la famille bote m'envoyer za latin famille bote za famille de vrai jamais jamais na kata famille bote neto za wana to za kano to sala réunion mobe oh matière tel loko boye to kenango boye to créer lo mobe mi kole loko to kosela mutu boye jamais to tika ko sa ngo jamais to sala ngo te mutu na mtasala bana lili ndinga zo sala ndinga mona sali jamais to za kana na kata famille bote to za na mo lo mobe to créer loko moko boye to créer kabani to sala ngo te mais bino moi bozana ngo association de malfaiteurs mais ils ont problème de la famille bon continuer na place que bosser la maman teke promotion ba film na ye bon lobela makambu na ye bon matisa ki star na ye mais non bino boye ko créer ba polémique na ba collègue na ye boye ko kabolé na ba collègue na ye boye ko panza nini bokotisa bambongo na bapoche na bino bokotisa ne bambongo na bapoche na chaîne na bino bokotisa bambongo mais so bokotisa mbongo na kombo mutu wana bo soigner les pe ba relation botika créer toujours ba trouble c'est pas bon bo soigner les ba relation pour que mutana kende liboso mais yepe a trouver na normal mam teka trouver na normal a trouver na normal c'est vraiment malheureux botele kiri wana nyeso balobela mamu teki botala ba pena bien bozo moko bino mo comprendre ce que botaba o balobela Bellevue botala bobole lo boya ko créer na réseaux sociaux bo 600 bo banga te mais Davina a makasi Davina a poa aza makasi tala niveau bolalité là il va boutou beaucoup mais là boutou bolalité boluka ba solution pour na mutu moko pour na Davina boluka ba solution donc c'est que suis bino c'est que boko qui était c'est que pena pesi bino tension be bino tension makasi pour ça be bino tension benga bo kipete to ko kipaye pour ça to kipete ba moi to banki to kipete ya et sopi bino makasi YouTube is a payment koluka ba vie koluka mbongo na YouTube eza pe mais eza facilité na monyo vraiment ya facilité
ya facilité mbongo boluka bon moi kana promotion bolia te na bino ba boyena na réseaux sociaux pour ka boya ko finga boya bino kana réseaux sociaux pour donc faut bo finga pour bozo ba vie so bo sali promotion bo tala mate so bo sali promotion film bo tala mate pour bo tama faut boya ko finga faut bo créer que l'homme be ngamba famille bo ta ba sentir pour ba fan ya sila ya mamu teke ba sepela. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux la famille. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on est au bala, bino likam nyoso izakane bande pe na suka lango. Makambo et si là. Ça va finir. Ça va finir. Le quoi bino la si bo teka ba réputation na bino bo bebisa ba réputation na bino. Pour nous soutenir comme tout moko. Et si là, ça va prendre fin un jour. Tout nana. Et si là non la famille. Babi chaque chose a son temps. Li kamyo se yakane bandeli peza kana suka nango. Donc suka ya makambo ekozala. Finalité makambo to ya réseaux sociaux ekozala. To koyeba ka sort ya moko na moko pe ba comédien ba kozonga ba kozala ini. Biso ba kroni mama o to yakana réseaux sociaux pona ko kabola bango pona ko panza bango. Et si là to zangelo ko sala. To kozanga ka eloko ko sala. Mutu na mutu koyeba part na ye ngana yaka na part bena yaka pona ko kabola na yaka pona ko soutenir comédien te mena yaka pona ko panza bango koyeba pe sort na yo pongani na zabwe na lobango na ya jamais na ba penser na ngana vanda ka bena pona ko kabola bango jamais parce que baza ya biso ngasi na ya réseaux sociaux parce que j'aime belle vie na sepela na musala sala ka ya on a ko soutenir ye na musala sala ka et non pour na créer ba trouble pour na ko lukana kabolé na ba comédien pour na ko luka ko panze to ko kota na ba vie privée ba comédien na na ta wana ti pour mutu moko ti na vie linga ba kota na vie privée na azate attends que baza ba comédien baza ba to ba yebani ba célèbre faut te soutenir bango jamais to ko kota na ba vie privée na bango oui c'est normal moi ba vie privée na bango musufu eza exposé mais c'est pas tout. Lelo nde bobi bozwi Davina toko tikete toko mema luna ye wana bo mema ka luna ti likolo to suka api suka botika ka ye nde pe ka botika Davina bo kene ti likolo tan bo kosi nde bo bandina Davina bo tike ka yaya bo luka so elo musudo bo tike kaka siko finalité nango ezala rape kaka suka nango ezala bana ni nte bokotaka histoire ya lune yaka awe ye esila pe to antera azo ko perdre ba fan na ye ba fan mususu balingaka sila ndenge ya sali bongo ba fan ba oh qui vous a dit a perdre ba fan te po biso to za na pe pona Davina to za a tika ko perdre ba fan ata mukolo mote parce que elle joue très bien ba benge kaka muto a jouer très bien azanga place te ba benga ka Davina po asa musala na elo ba papa gi ata to lobana te mais so benga pona musala yo sa musala nga. Oh papa qui m'encourage à que boya boya côté les toi na temps wana ya côté la belle Davina ti toya le makambo eza vrai peut te soutenir à 100% to soutenir Davina mais na ko finga te to ko soutenir ye kana ba jaro ngande na ko sala émission na nga to ko loba ata bo fingi Davina ata bo fingi mama na bo misi mama na tombe rien ne changera. Et là, au moins, tu échangé. Maman a dit que la caractère à Koufa. Davina pas dit que Davina a pas. On est beaucoup créé sur Davina. Et là, quoi, si ka exact. Pour créer là, on doit pas misusu échanger dans le petit. Tu cas quoi informer le beau continuer ba. Donc beau continuer na ba kabal na bino. Beau continuer beau koba. Beau koba yaya. Beau koba toujours na ba kabal na bino beau sala pour na ba artiste beau koba. Beau tika te beau lembate. Nga pa non singa no bolemba te bo multiplier sur be fort o mo be fort bo sala na bo continuer bo multiplier yango bo multiplier bo lukanyo so bo fouiller ya Davina tout bo fouiller o ba photo ba bimisi ya Davina kala tout le monde et o le bana mama Kalunga mutu tout na kala dara kala tout le monde le to monde to koma ba monde ba Android nde ba changer mutu nyo so la photo ne akala o ki somme tout le monde ba photo pena ba noir et blanc voilà lo mutu tout le onde ba monde Android ye yo pe binos bo lo ba finga bo ba photo ka bo bimisa ba photo na mina kalati mama Kalunga da lo bango do ya sike ezate loko échanger ezate Davina a vrai chéri
akende da ko bimisila biso bo benga mobali ne soki nani aza madame. Elle est mariée à boti bana na ye, a vivre na vie à bien, azo rouler mo jeep na ye. Donc aza na vie na ye bien. Donc ma finga na bino échanger d'avina te. Ma finga na bino esaka d'avina eloko moko te. Biso to yo soutenir ye ka dans le bon, to yo finga na biso te ya. So moni nde na sali mission be pona ya lobela davina. Na fingi te mena ekoloba. So moni o finga nga finga na nga ko tu finga critiquer ça nizo ko sala. Zéro. Babi toujours famille bota focus na ma fille na sa belle vie quand il a patrona na kati ya chaîne na sa belle vie ti babi film kitoko yo ka leçon ba leçon morale bo zongwa mariage boyoka ba titre moko ezakuna boyoka ba film na so ndenge eleka oka ba leçon à vie tala niveau. Donc place na bo kokakate on bo créer makambo bo place ba film bo kokate. En tout cas la famille bo s'abonner bo partager bo liker et que ça langa bien. On se retrouve à la prochaine vidéo hein et on se retrouve dans la prochaine vidéo ngana bino vraiment to jali pona Davina to bi to ja to soutenir Davina tina suka babi famille bo toujours on est là soudé commenter cimenter bo luka so bo finga ndeni kaka bino biso ba ma finga le bela absoluti parce que mon to finga kaza faible mon to azaka faible ta finga te ayaka lobisi ya parler mais ko finga eza pona ba faible donc le quoi bino bo mi pesa na ko finga boza ba faible le quoi ba faible bo continuer toujours en finga biso to finga te to yaka ko loba so to moni lo mo bo to lobi to sali recadrage to ke non ka bon malé to sali boni ba ma chérie to sali boni to bobe chondeni Nebisibino, yande sama Davina, mais mali sou liko. Davina l'élite, alobine.